Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais vous nanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like sabino oyo et ma futa ou ngam kona sailaka et telisaka et ça pour na teint clair, bagam différents et ça caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose et allez. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt. Mouah. Yasika avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki.
Nasalela yo
mose abuyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga ote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali po
naboyaki kasi oponaki ye yopesaki ye asala nde mosuli bape lokola yo kolinga nasalela yo nini yopesinga ote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe
Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, tu as exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.